so moni fali moni quartier latin au moins luxe c'est banda ko belé ba ni luxe fali aloba bien que non na zoa posa ya kozala musicien et pas ba musicien wenge aloba luxe tie posa ya kosomba matériel kosomba montre à Rolex ya 300 000 dollars azongo pas ko faire le midi au moins mutabova banda vana na quartier na kwesa manga signer contrat mukanda te ay ko signer mukanda pas kofi asoma premier pont na quartier latin pour na somba ki on connaît na wenge kasi o wenge za na ka ba influence ka ebelé mais na seloti mais quartier latin c'était du cash tant ba ba mon BMW ba monsieur wenge ba za na voiture te chambre oyo wapi na kati na yango ezali na baline médical donc awa soki olali mukongo pasi metu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant kimungaka asimba yo inutile ya na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na bamalade na bango kolandisa mandenge mungaka akosenga bapesaka malade mais Aïda, malade on a bimi kakaté. On va donc la bimandele ni ata yo moko pensa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pour na kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino bo éviter. Mbete zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit Misunga ta santé c'est ta vie na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te a regretta wangani pourquoi poni biki to na ndima ngingi ya ndima ngingi te bakaluke babima kunati lwambo bima wapi na ngingi te alors pourquoi ya wanga nango complexe na ngazana mwana ba c'est kaza penda frère complexe tilapia ba ina musique te pour ba construire ba ina musique na influence mais quand la terre et la kisi batu comment tu fais se construire se prendre en charge ngana ya quartier la terre na ezaka moi ça ba bien ngana ya quartier la terre puis peut ça ko fait l'omidé même comme ça la musique de bisanga on se rappelle la vivre la musique c'est le pamba nazana vivre la musique chance le pamba to longo na tango quartier la terre eye na machine to kimi kuna vivre la musique to landi mibali ya on fait beaucoup l'endor ba so kimi nga bolandi mibali ndeko ya Congo tala agence ya sur paya rapide pour na transfert ya mbongo paya bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomosi agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo Tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50. Tope na plus 44 740 40 65 940.
awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobange na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune na Gombe référence avenue de la science. Tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h. Awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD bazana mufoko ya masolotu. Dites amen. C'est naturel au soin. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali on va te la qui a moi donc malambo est-ce que le bien ah bon j'ai des mon conduit this is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un partenaire idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité binomoko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po binomoko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un partenaire idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Mbote bandeko balandi nyonso ya Fimbo na Fimbo News. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre dans notre vidéo na canal la nous préféré. En tout cas, merci surtout pour la suggestion, remarque et on est sarabino vraiment et ça la musala makasi pour na robongisa et ce que to betarata musuma ba. En tout cas, merci na bino ba ebola la pour moi pongité pour na rozana biso vraiment elongo. En tout cas, merci na yo le champion Kapanga l'homme à la Rolls, le motivateur de tous les motivés. Motema ya mère nangai donc madame Kapanga la maman Lisette Lokange Ifoku, la Beyoncé congolaise, pourquoi pas Roger Ndonga le grand colonisateur na père nanga Alain Mokemo Alino Mokemo kuluta ba ya balé kinyo so vraiment na kati à Londres bana poto bana mokimbatika na bisa déjà dans son mère que les lots vraiment to le bela pour to ya ko le bela soki mama ramba le bela zali tout le monde a bongo présence remarquée. Donc il y a Roya Chacho na kombo ya Kofi Olomide na kati ya mikili ya poto o wapi Zakara toujours na ba préparatif il y a concert na ya munene o batonso bazali kozela vraiment en tout cas na ke kalaté vraiment ekoyinda ko saranté tout le monde pe na internet ndenga sala bongo ba vidéo na ina famille en tout cas zali ko sala esengo ya ko saranté avec impact idéologie na ngambu na epe kuna mwana e Fali Pupa le king to mona ginenga kendaki kan
escape qui réalisé ba clip mosusu to moni fit ba pesi déjà nuance ni makambo ko lekana nino pour na disque o ya Tokos D to moni pe clip mbongo wana pesa en cours mais makambo ça vraiment belé ya kolobela to ça na Manic de John surtout na luka ki makasi vraiment surtout pour na kombo ya bandalunga ya bandalunga za ranini tika na saluer pour te banda bon masona so mokolo malelo. Bonjour Manic de John. Bonjour Badi Tamba. Boni état d'urgence Sili mamboy kende bien ba déconfiner biso avant de commencer na sengi merci na nzambe vraiment tant sur confinement à garder biso to beli mais ba goreti le voizo bazaki wana mami ba ya Alain Giga bazaki wana Chimène Lopez bazalaki wana ba Chloé Kardashian de Bruxelles to moni ba Ida Edi ba la mère du Nord et 19 bazalaki wana na confinement vraiment babi mboke zake lengi mesikoyo to pemi oui mboke zake lengi siko to pemi ton oki on mama pesinga chance na lobelo mo mboke lengi na yeso yo ki on déjà mboke lengi featuring mobe ndeko na biso mo ba salina Koffi Olomide kali ba salina Koffi Olomide mo pa mo kondili quadra koraman songa mbeli ba beta li kofite ba biye mo kolom de corps arena ba biye pa ozalawana na new arena soki new arena ozalawana na Bercy kalata zo beta na Bercy teza Paris la défense hôtel accord arena ils ont offert la betagi est-ce que da you arena il y a des salles différentes donc beta na new arena ozalawana mo pa mo konzi to mona ki lobina Suzuki yango toujours le belango parce que wana ils ont vraiment quartier latin na moni Olympia ndenge zalaka donc non c'est pas la peine na new arena bas asala exploit oya saki na Olympia na Zénith parce que na Bercy donc Koffi Olomide azara fa tala ba Bercy kutu et le copena concert Koffi za Olympia so tali chokoro na tak donc Olympia ezala fait Suzuki otali banchor basomono baburo ozotala pele bamboshi li pasa na attaque donc ezaka matata concert wana bazela ngona Kinshasa kwa likambo ba champion donc mais lelo oyo new arena oui to lobelango vraiment toi na temps belé mais Manic de John to banda malembe vraiment on va débat ya biso internet en tout cas bana poto nga na préciser rapena bien ça ba mituna mususu esengela ka pona biso pour polémique na ngopesa la makaka kolobelango ezala rapé kaka toto ko mwande ba to critiquer tant musu ba opiso bimaki bongo mikolo na kati ya confinement batebe balobaki ba total lango ton justifiant on pena malamu tant ba reconfiner ba déconfiner qui chasse tant ba déconfinement total tant état d'urgence et aussi la tant ba tika ba nganda pe pour te beska musique et betara mingi na ba nganda pour la musique on doit ba concerter na habiter tout monde qui ba deux bimaki tout monde qui allo téléphone nous avons ta bandal mboka bisengo et kendene. Donc eloko penezo ningisa mboka mikolo ezali allo téléphone donc ezo koisa ba bafle so ok na chez Claudina ok na chez les boss ok vraiment na donc chez Claudina chez les boss ok na DH na couloir Madiakoko ok na Aurélie na terrasse on senti pas allo téléphone ezo koisa mais na ba décaler peneza ka bado na mboka elengi kami bale wana bado babi bado ke bado 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 bayoka te bado balala to bado bavimba bado donc soso yoka ngo peut être so eza pa bado wana mon pa au peut éviter azongi na 10 ans azongi soki na 12 ans eloko wana pena ya musique bado ya musique siko eloko siko yesko yesu musique mboka elenge $10 abo babi ba diaspora bozo raté na mboka fachi taka pipi la 3000 francs mais tozoli akaka ok donc otali allo téléphone vraiment allo wa bela do oyo ka ba tout to baki to koyeba na babafle mais na yoki acoustique te exacte na muso betam sezi la boîte neuf ezo bete comme si ba boîte funga masusu oh te obaninga ba oyo kana déjà bamba zela suba boîte bon ça va bonne chance parce que vous avez pas na boîte pe biso pe to ya wana mais bino place biso to sabino vous en ante
Merci à Manik de John. Na belle intervention la mamba ya Paris la Défense U Arena o ya Kofi Olomide. Salle ya 43 000 places sur la beau sanité. Manik de John na mamba on dit comment kendele vraiment. Est-ce que mamba est tenir? C'est mon papa Odundango. Mon papa Odundango. On a qu'un prêtre à Odundango ya. À Odundango bobangate. Ya viens na musique hein. Viens na musique. Viens na mystique, na biso ya mystique. Mon papa Odundango. A Odundango. A Odundango penza bomona. A Odundango, a fait combien d'albums déjà? Mon papa Odundango, bat balinga ba ya ba yoka ba kuku, bat balinga ba yoka magie, bat balinga ba 3 de veto, bat balinga ba avec tous ces lois, tous ces albums là, maintenant son ngaya ko se retrouver. Et puis qu'il y a un concert à la fanatique à Babe Boya. Yo vese que nana mani que tinga ma combo ba ya yoka shoko ba fanatique ya Suzuki ba oya ba fanatique ya Buro ba oya donc ba ebi ke o wane ke isa quartier latin tu n'as king as invité avec kuna mais quartier latin et bon ça ya za mo quartier latin tabo bela wenge bimiselo te wenge biso quartier te yana mibali ya basi Mibali, quartier la Théana Mibali. Quand je parle des hommes, des gentlemen, des hommes purs, oh, le roi d'Adjoa, les gentlemen de premier niveau, ce sont les gentlemen purs. Ce sont les missions des quartiers latins. Ça nous manique. Nous faisons la brèche ni dans les parfaits. Il y a un lobby pendant la quartier latin, ça va mission de confirmer de ayapana ba gentlemen. Que ba Joe, ba linga ba momi, ba kata ba momi. Parce que tu as dit ba parquet koma na suki na ngaka wana na quartier ba lo trote wenge to ye bibino ba mari bongola to ye bibino donc ba quartier la tezaka na yaka na mibali pourtant on na mibali et quoi ça viva et quoi ça wenge quoi ça partout ya on les acquis chorale des anges na bien ana marambo on peut te venir na gishasa tu peux exploiter wenge salade ya quartier latin quartier latin ezaki entreprise wenge zalaki orchestre. Quartier latin ezaki entreprise. Quartier latin entreprise de entreprise avec des donc mbongo ezotambola luxe. Mercedes. Musiciens se font na momi ya Kano, awuti na famille ya Kano. Ce sont pas des musiciens mondiaux. Oh bazoka salaire na bango chaque mois et puis basi ba futa mbongo n'est pas basi. On a wengi batondo se retrouver. Oh bando se retrouver na bango na pasi. Ah voilà ba bisenga senga. On ni ko zamuta bandal na lelo baluki tonde. Na baluki te wengeza orchestre bata bisenga senga. Oh ba senga quartier te za orchestre ba mbela quartier te ba senga ba momite. Ba senga ba nzele te ba zaki ba bisenga senga ba vanda bipa na bango. Ba ebi ninga somba lopango te mais quartier la te ya na idéologie que non musicien faut en parler na momi na bana. Mais ba clan wenge zaki que non na ofinga bino te mais clan wenge zaki que non zala pemeni ya mama na bino po o receive OK moi mbala ko fana tout pemeni ya mama te moi mbala fa zonda ko futi Ozano mais on explique ça zala pemeni ya mama na pour au receive na so na fana ndako na bango na ndako na ale makaba ndo fana pa bango na baluba blaze bula ndo fana pa bango na tonde dije masela ndo fana pa bango na ndioma ya no pardon ba betanga te ba ndo fana ndi babo mane pa kifaya na siège na bango o bando vanda bango nyonso ba mukulu banani bando vanda bango tout tango quartier la te et entreprise ne pesi ngo doje il faut te payer ba parler on ko film da sombra de chandak na banda ko film da zara da ndak na ma campagne o comparer quartier ta na wengende ni veza mukolo papa ba veza mukolo te na mama musique ki mukolo ya la raté po prendre ça ko ya le pas l'équipe attention là ah fallait l'équipe attention mbongo siko ki mukolo ngayen. Solo on comprend bien man que toi faut tu un éclairage et le que suyo pour mikolo ba prôner c'est wenge bana wengende makambu wenge makambu ya nini babeta te na wenge barata ni maman les moment na internet wenge zoke sa bisenga senga bajo basenga ba mombala bajo ba dépendant na basi quartier atezaki ba c'était des hommes indépendants. Ba dépendant na mbongo na monga sala ba kenda ba voyage ba yaka ba kenda ba voyage par-ci par-là ba yaka na ba mbongo na bango ba uti nango na musala mais quand c'est ateza que wongeza orchestre oyo que ba dépendant na ba famille ba nzele moi c'est fois quand le boko na saka lembi za mobali yango ba zuité Malik de John à part yanga na jibena azwa Dieu ma ça
ça n'a pas temps comment parquer c'est bien bien oui on l'a moussala va vieux ba vérité tu vas non dépendre na binoté tant si ko ba jibe ba comprendre il faut na créer on ba jibe na yange ma ba créer ba longo ko se dépendre na ba momi au moins c'est vraiment pas tato yé budget té à mon sacrament tout mais ça peut na bateau koko tingila aki mona nani Rachel Kitutu oh jiba banana yi mona Kitutu lent toi PDG à OZRT à l'époque yongo speaking ngani kartel te zaki bana ya pasi ba eko luka mbongo ba ebimisi biso bana susu ya bato bien ba tia biso na ba parler ba olesa biso mais wengeza orchestre ba job senga la manike na kati te pardon manike mabe mbala ko za bisenga te na bien attention na sima moi si on doit se retrouver pour moi si on peut payer ça mais faut saper makambo yo se payer ça il faut ça makambo se payer faut pas aller belé pour pas ko saper pour ça na haute moi te que dans infidélité na kati mais quartier la tente mais les demande que moi le repena et quoi si moi est-ce que minga terrain vraiment eliki makasi mingi yo na manique mais est-ce que no mutu na manique ndo zawana est-ce que ko lo ba faut y a battre belé ba gagner pe na sima wenge ko gagner na sima wenge yana pe na bato belé ba kufa pona wenge on est côté mabe on est entre le bien et le mal, nous faisons la voie du milieu, n'est-ce pas? Mais il y a les Chica, nous faisons pas la voie du milieu. Chimène Lopez, les Kardashians de Bruxelles, Ida Ediba, la mer du Nord, Yolande Ibo, Wario Nyonso, oh, si comment quitte quartier, fallait à ta quartier, comment te fallait à ta quartier là, il fallait à vivre. Soit il fallait mon quartier latin, on a luxe, c'est-à-dire banda ko belé, luxe. Fallait à le bas bien que non, na joie. Pour ça que ça musicien et pas musicien wenge alors ba luxe tie pour ça que son matériel que son montre à Rolex c'est $300,000 azong pas ko faire le midi ya mon pas au mokonzi wenge mte ya pena siloga bon chic bon jar maniko bon sanja bon chic bon jar bilamba ko defa lobi be kato beleli na nzela mais ko faire na synonyme musicien fasuma ke lamba pour le ba sambu c'était du cash. Nous payons, nous sommes là pour payer des cars, pour payer des codes fatés. Ou est-ce que ok, bah venture dans quoi mon sachet et côté. Si on va continuer bon mais bah tu as dit matin. Mais c'est bon de lever mon tournoi sur la difficulté. T'es vendre la vie la difficulté paye ça bon peu ma bé, Babi Francis ma vimpi, babi Alex. Alex Toy le millionnaire, Alex Toy le millionnaire oyebi soki makamsu de au moins to ka ba musique net ya ba mindele ya moi mbalo mbala rena oyembi o ta oyembi nzemba corona talanda kuana oyembi usbe ya ndaku ndako ko vanza ndako ndiye banda mobimba eloko na yebi soka ke no wengeza ke orchestre ya ba garçon bisenga quartier la tête du cash yo sakana quartier que ça batelelo très brisé on a 3-10 salam sala c'est donc ça ba jeune goût sam sala et d'avoir l'argent avec ton argent tu peux acheter ça mais ma musicien quatre orchestres tout le monde a wengende bandeko bazozo mituka atata wenge et pandani côté jibena ya wera tant ba ina 300 na quartier la te wengeza kinani na mtuka ni ba petit on comment que la confirme de jalousie vieux bon bengue vieux ba on a qu'est-ce qu'on joue point ko fait na 600 ba que na quartier te ba na mi ba na passe ba orphelin mais ba na wengi ba na tata na maman bango ba ndo yima papa na maman bango quartier te ça qui orchestre ba orphelin ya bana ya pasi ba unza ma famille ya pasi OK bien poto ezate mais qu'on fait pas ça bango chance babima lelo au moins mutabova banda vana na quartier na kwesa manga signer contrat mukanda te ko signer mukanda pas kofi asoma premier pont na quartier la tente pour na soma ki on kuna te na wenge kasi o wenge za na ka ba influence ka ebele mais na seloti mais quartier c'était du cash tant babe tant mon BMC ça wenge ba na voiture te merci Maniké elle les a qu'on replay image au calme en tout cas les gocha numéro na ngate pour nous entendre la degré de dérangement et ça lelo Maniké d'habiter sera la vérité bobo ya ngo poani
Toute vérité n'est pas bonne. Il y a des vérités qu'il faut dire. Quand le bâtiment quartier la tende était quartier la tête c'était du cash. Quand bata wenge ba misia wenge nyos basaka na batata na bango na maman na bango et puis tilo ba vivant. Apa ndam ndam balongwe longwe na ndia mais à l'époque basaka na batata quartier la tête ko faire recruter bana ya pasi ba orphelin. To ko ba lisi ba lebu kabuya. Lebu kabuya au moins papa Chandi Blanchard moi na mbinza mais papa Zapete. C'est que Badouaya Wenge Barada na vie na bonga bien. Pourtant on zolo babongo. Bazaka bana ba na famille be bazaka tanga ba nini. Ba yé na musique. Mais ba yé na musique te pas construire. Ba yé na musique l'influence. Mais quand elle a été la crise batou comment tu fais se construire, se prendre en charge. On a moi si on a tala ka baba amike. Ana moi si mo ka 17 ans na palais. On avait étudié. Ana moi si mo ka 17 ans, mo ka 18 ans. L'époque ce que tu as Belgique. Mo ka 18 ans, ana moi c'est 17 ans. Donc on zo na confiance bande ko nga toujours tango yo yana moi si na anda kuna liboko. Po mo ka déjà marié à l'époque. Mais quand tu wenge comment ni que yango pe les messieurs de wenge ont du mal à se marier. Donc remarquant côté Manique, pardon, tu as évolué. En tout cas, que maman a besoin de Blandine Mazimou. Maman Blandine Mazimou a depuis Paris, la présidente Blandine Mazimou. N'a que besoin de Bel Air au Saranate. Père Nanga Gilles Van Simba, l'infinitif, monté maman à Sotania, mon commis de Londres. N'a pas suivi le mot depuis Londres. Bientôt mon anniversaire, hein? Mon anniversaire de ma fan Nanga, son anniversaire, Manique, sous que ça moi donc, Baby Nunios, Warrior, anniversaire à Général Warrior. Babi, je salue l'ingénieur Yan Katoukou, mon bel Moulaya Mouindou. L'ingénieur Yan Katoukou, Babi Alex Ntoya, le millionnaire anniversaire Nangai. Balobi Francis Mavimpi, anniversaire Manique de John, on comptait sur Alex Ntoya, le millionnaire. N'engna mona ba million, on n'a pas on parle pas on a lobango boy, on l'accent boy. Donc Manique merci. Manique en tout cas pena kutuana. Sur le bilan soutien mais tout ce qui a quartier là tout au monde des conabiso musicien na combo Suzuki de Michael qui a été OK na moi grand frère na père na Kofi Olomide moi mabe moi ba dire moi vraiment Kafka na télévision mais les autres moni Kofi Olomide na Mikili yina le na moi na yina le ki na Suzuki n'invite monter ma Kofi omoni Rambo vena biso to beba na biso na mais to ringate muta beba na so beba ina to kota mais biso moto prefa to beba na ko to ringa to peser so alinga so ka poto kenda déjà faut to pesa kende de loin olingo ya la kaka to beba ni na to tana so bole mi chara na to kenda déjà mani yo na carte la terre mais ça qui fanatique fan numéro 0 on a ça qui fan numéro 0 on a ya carte la terre ezaka moi ça babia tenga na ya carte la terre puis pesa ko fait l'omide. Même quand on a posé de Bissanga, on s'en rappelle vivre la musique. C'est le Pamba. Nazana vivre la musique, chance le Pamba. To longo na tango quartier la terre et yena machine to kimi kuna vivre la musique to landi mibali. Et on fait beaucoup l'endroit ba so kimi nga bolandi mibali. C'est quoi tambula il dire quoi? Bon, et ça qui a dit la musique est général de fao. Au moins nazaki petit à vitesse. Donc sur la termine na podium na ça bien fait chance na benda makambo. Moi makambo. Petite vitesse na fait chance na benda na makambo. Donc sur la termine place ba oya. On a atteint internet on a attaque ba chroniquer ba vendre 20 na salle mais so manique de John na côté pinche côté mbamoko. Tu bipe. Que na matanga ya nani kuna na 50 to kuti ba vendre ni metano to côté la ken mbamoko place zo micro Moussa le bandi pour ni manique de John général Babi Majigan côté manique de mais autant tambula côté couronne bandal fait mais bandal on photo la vérité c'est comment les maman bandal to beta peli sonango pour te éviter on bandal on peut aussi ces aranines mais tout ça non manique de John au besoin de pas chez des mais encore tu nous en tout cas pardon pour la question vous avez pas général des fois OK pas na vivre la musique quartier la tenda kuna bino mais les fois à la répétition na 12h à 6 à 16h na 16h bolongo bokema tongé na kandaka ne papa Wemba saute beaucoup que kuna beaucoup de papa masali na répéter bokema na répétition quartier la tenda c'était pas facile c'était facile mais c'était facile mais to yebi ndenge musique ya Congo e kendelara to yebi ba musique ba memelara surtout ba filles ba sa entourage na bango manike des jeunes ba se wana pena ozala ki pe immaculé ozala ki pena ndo ngenga e bando sugilo ndeni esprit na ngaka oyo yango respect ala toujours ba vient ba respecter nga makasi
nalata kaki ngaso na comme place ba John nalata kaki Manique de John nantana comme Manique de John ndoko loba nange lote ponga na otambo nenga na mbongo na na sac na konza ko envier lote nana masana ngai yo kangai ya baba pete eloba e katana pete ya mobimba na yebi ke na changer on biso sali temps na la na nzoto ti est-ce que yo kanga na vivre la musique abimana intel on a big star abimana intel te ba ka quartier la terre moi c'est Babia c'est tout banda bomelo moto pega moi na ba maman totela manende ko boya ngaso na bo j'ai chez moi papa nga ko fatike nga lopango na yo la pa binote nga za ba ficho bakima banda kote que mais c'est pour il faut faire chanter te nga na faire chanter on peut yo senga mo carburant les maningé de John na ville ndo kota monde miso kota ba prêtre na banda ba luka Manique de John ngam na kota fi beaucoup na couloir madia ko ngam na kota redi amis ngam na kota ri papa kitata ngam na kota egetoye na couloir madia ko malgré moi na ngengi mais ngam na kota na couloir na biso so tuni tuna ba matie bi chérir tuna ba tuna so ba loba nga sasuke nga quoi faire na matie bi chérir da suki erwa da bosa 2000 francs belges ti baloba ka po baloba yebi na bango ti baloba ka po ba yoka bango merci sombele maman yebisanga plutôt Manique de John de lo bandalungwa surtout banda fali pour pas kendenge na ngoke na lati koto na che bandal et on a polémique au sanganate bandal mo sanganine on mani bandal kala déjà zaka commune mo oyo patando chaka tanto monde ba Eric Kenzo na bandal tout le monde va faire Richana tanto moni fait Richana tout le monde ba mo écrire à papa Wemba oyo nini ba ministre ba na sima la Firenze déjà tant tout le monde va égayer tout le monde tayo monde ba yula balls ba quand tu guerre de 100 ans dans tout le monde a bandal respect bandal elamba bandal ba beau garçon bandal ba belle fille ba Betty Moulanga ba joli Maya ba Ange Koi ba fia vitesse ba Gisèle mon essaie mais ba kufa ba te bele ba kufi pe oso comprendre ba petite vitesse ba so même ba danger nit ba joli Maya la na danger moi c'est Franco Kizaza. Quand on parle de Franco, on parle de l'argent. Hein? Nani? Franco Kizaza wa kufana nani? Franco Kizaza wa banza chang. Voilà, wa kufana riva menga. Mbala joli. Donc quand on parle de Franco, on parle de l'argent. Tout le monde a mafia. On se comprend ba petite vitesse nani ba Betty Moulanga au monde appelle moi déjà Betty Moulanga sala silicone eza kutuna nte ya zarada na silicone ya banona quelque sala ba sala déjà opération mabele mani qu'est-ce que John sur le coup monyo sur nga ba sala silicone eza na noté ngaka ko beta sur le sogo mo bandal o professeur yolo wala même mutu na biso na Francis Kalombo mutu na biso. Il pas un professeur. Le mannequin de parlement et puis l'avocat de tout le monde. Tu es originaire, il y a. L'honorable. Tu es originaire, il y a mon gafoula pour ton information. Non, Ebisio. Il y a Sire. C'est mon père. On va mettre le nom de la Lisoloya. Par contre, si Francis Kalombo botama na boîte. Papa na na boîte. Oh, Francis Kalombo botama na boîte. Tu crois que malembe. Oh, manique. Tu es sur le malembe. Vadi, muta yebisa mon gafoula ko archifo muta bokola Francis c'est mon père. Maman na Francis a koufi. Moi c'est papa na Francis bani ko maltraité Francis ba yé pas na biso na kivunda. C'est mon père qui a fait Francis ce qu'il est aujourd'hui. On explique na Kalombo. Ba ko na ba archevêque Ben le bobo ba répondre. Le bobo kosio. Le bobo kosi. Francis a moi na bouete et pas na bango tile les ali banga ba teka pa somba yango. Oh. Francis Kalombo mo na bandali ya tongo. Akole pas na biso na kivunda. Papa na biso mutafuta la Francis biya kende la poto na 1982 anata ko manto et grand frère nanga. Papa nanga mutatinda e poto. Papa nanga mutatinda Francis poto. Jusqu'à expliquer le bobo nanga. Francis c'est sans devoir que notre grand classe. C'est mon père. Papa leki nanga. Yo sikinga Francis. Na yinso ke Francis ko na monga fula. Le couteau so bando ke congé na ebité pas bande ko ya papa na bango. Mais Francis aza mwana ya bweti. Bweti. C'est une question na Manique John. Pona yo. Bandal qui danger nango eza po ba Betty Moulanga ba bandal ba fille de chance ba mbungu chibango ba bima wana basi makasi wa mayele belé lelo a femme présidente ya ba journaliste senior sur Afrique moi ça ka so moi yamba le porte-parole du Fati yingo ba so ba illettré de basana banda non bimisa ko ba intellectuel basi makasi neti mbungu chibango journaliste makasi oh le batuke na musique to venir makama musique bandal eza makambo bandal ba intellectuel ba zebele bana bandal ba tanga classe
papa ne so bandala bana tant que ça moi en classe aza iza ba misia wenge wana ba blaze ba yana na ba diplôme poani. Merci Maniké de John. Tozaka wana so Maniké de John. Ce qui par exemple muto autant so za mukono na âge. Aïe par exemple aïe parce que Maniké de John malgré tout au monde na Gombe mais ngana botama tom so na banaza mwana bandal. Est-ce qu'on contredire? Tu na bi famille na mona ondima, so ni famille na mona tena ondima, te pa bandal to yeba na ba famille. Écoute bateka le pont en famille no yeba. Ah parce que bateka le pont ba longwa déjà. Mais so ba ata bateka le pont ba yeba famille. Ba yeba famille tikala ka le pont to fana mapang mosusu. Ce n'était pas ça que ça coule. Combien de bateaux sont le pont mais bateau ebi que ça le pont il y a ba sac ça coule. Nga kuna bota mate sac ça coule la longwa déjà wana. Mais si le ba bazaki pas sac ça coule. Il y a trio majesty. On comprend Valdi. Il y a trio majesty. Atayo moko. Atayo. Merci Maniké de John. Tozaka wana Maniké de John mais Maniké de John. Parce que lelo tout monde accès mission moi les canaux télévision abike mission munene mboka ona ke ngana to mettons tout temps à comboter et cette diffamation tete so là alobike ngape na za mona bandal Maniké de John mona bandal ko za beton so ba foutela ba peton mususu to so foutela mona bandal te mona bandal ça faut ko na bino ndia za le pont na bandal pour nous ala mona bandal. Tu expliquer batinyo so pour nous ala mona bandal faut ko na bineti ngako ko za mona par exemple matete ngana yebi loi matete on a critère na bino loi ya bandal ezali koko na bino faut za nanda kuna bandal boza na maison de famille na bandal koko na bino asomanda ku papa na bino asomanda ku atikobi atika na ndako na bana bandal ezana ba principe nango. Et ça te que boyaki ko foutre la boleki na bino bota ma place mo bana ndako mo place moko o wanga ne pa na bino kuna ya za mona sana sisi ki polémique on a bimisa mo na ngingi akola pa na bango René Mundele ce type là il a 50 ans allez là à regretter o wanga ni pourquoi pas ni biki to na ndima ngingi ya ndima ngingi ba kaluke ba bima kunat lwambo bima wa ngingi te alors pourquoi ya wanga nango complexe na ngazana mwana ba c'est que ça penda fait complexe tilapia. Et ça on est ça la Maniké qui a botama na bandal. Et ça la ngé sengo makasi. Avantage ni osa. Avantage ça ka no Paris za la papa na bandal. Papa moi papa bandal. Bandal OK poto bana 1970. Taka papa ça que na poto na liboso 1978. Donc tant OK poto avec bana nga fa ki otanga na poto ki vacances na poto. Na bandal ezaki c'était du luxe. Voilà. Bana bonne vie. Baba français bien j'habite à Bandal. Le bandal de matin en français. Tout ça, on dit que le moment en amour français. Si tu as un dictionnaire français, bandal. En tout cas, je vois Olivier Moutondo, père Nangai, double nationalité, na pession mbote, na mère Nanga Olga Mbimba, moi c'est Pembe, Alain Mokemo Kulutu, Alain Mokemo, na pession bambote, Jules Vassimba. Le père n'a dit semi Blaise, mon thème m'a ami de Roberto. En tout cas, na boza na moi c'est Pembe. Elisabeth Mayangi Mambuta. La personne ba mote sikozali na mère na ma magie de Londres. Maniké de John. Donc on a vu ce moto ça acoustique moi donc. On a mona ki on kakanabile to le bilango pe. Pour un moko to beta bande ko ton subana succès makasi vraiment baza bena ba succès makasi te Carrefour. Donc vidéo na ebike batu ba découvrir tozonga poto beta na lisolango et les airs qu'on replay image au calme kota biso na moto zonga na plateau. Makomosu na tongo babetelinga porta ndako obi a chante moloma wa mpolondo la moka natuni ba faire ni dans susu balanga ote et quoi il a ba voisin les ko lipe yo mais ni yango boloba ote pepe kale yampanya wa ba mulanga kofi na mi pikoli soki na moto pona kolela na bingi accès toya les jeunes millionnaires d'Orléans bazalaki en direct na Francis Mavimpi ba relation balwi ote eza makambo ya kabia talela nzambe talela boka basi nanga mbole silita bandia sikae mama ngana lala wapia mbole silita bandia sikae
Mama biala watie Aksine toya kenda na poto Tamana tamo kandate Aksine toya kenda na France Namana talilo bate Franci ma vipi Toya yakaye Baninga batuniyo Aksene yakaye Banana ndako balelio Toya zamaye Baninga batuniyo Solange toya koma kotuna tunaye Yango aksena kenda wabie Baninga kansiba koma kotuna ngai Yango toya kenda wabi Franci Toya yakaye Baninga balelio Toya yakaye Banana ndako balelio Aksene yakaye Baninga batoniyo Mamuyo Mamuyo Toya wababiya Mushaka enda yo Aksini toya yaba Franci ma vipi Mushaka enda yo Nyanani 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 bitota hero Nyanani momboe Nyanani momboe Toya na shamo menga Toya na shamo menga Hata boingana kata Franceo Na kisasa basi baza ebele Mamwe Mamwe Toya wababia Moshaka enda Bitata mokaji wanye Mamwele yo 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 Bitata mokaji wanye Mamwe yo 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 Bitata mokaji wanye Monika chiza golfe wanye Bitata mokaji wanye Bia yo 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 Bitata mokaji wanye Ah yo 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 Ni akwetwe Kwatwa belengila Kwatwa mulemba he Kwatwa makenena Kwatko jibo boboa Kwatko jinda kalae Kwete uko jiva jiva jim Kwatko jim moshilo Choma chakabiola Kwatko jim kampapa Kwai motenena Kweto kwa shima milale Chibela bele Chibela bela Niwa Mwela muchikota Niwa mboye Mwela chikomboji Kwatko de biosota tue Kwa chimpelele Hey Faustin Kitsona, Blaise Mavimpi, Okiloboko ya Koko Rama, Ramazani Wandoko wapenzi, mignon garçon de la guitare. Hein, Elengier? Stone Israël, Stone Mandiango. Merci Alain de BCB Géné aux Antibissoana et les Ekungi Play Image au calme. Mais merci l'assistance Yavenanga. Alino de London, pourquoi pas grand pote Franci ma Vimpi, na Alex Ntoya, le millionnaire na pesi binombo teska bozali, Manike de John, Oginde wona biso bi a chante. Na voix ya Pépé Calé, incarnation. Ça allait bien ma case, c'est la nostalgie. Pépé Calé, c'était l'ami de mon père, il y a tonton Jean, comment les appelle Jean Calé. Comment le père Amino? Comment papa, qui funda. Kivunda papa na 61 ba na 56 et pas Pépé Calé dans le numéro 56 je crois. Allez à Liboso ya Pépé Calé, allez mi balé ya maître if allez à Bisso, allez mi satu ya ba singa courant.
Manique Johnson a amené l'andelo pena bien. C'est comme si Johnson va savoir si ma musique a bon mon malien moi en relation. Parce que papa nanga azaki garçon azwa mbongo na 15 ans. Ah bagné banda Hollanda on a 25 ans déjà azaki na 10 parcelles na bandal à 25 ans 10 na bandal. Grand maître ité. Atambola na Vespa. Atambola na voiture mon Jeep amukie. Mais akumbaka ya manene monde nde yo ba ya mao yo ba banda okumanga na mata pa basimisi nga liboso papa so okuma bine moko nga tombolo ngana nanga na liboso na papa so muta ba spectacle aso aleki bagangi John ba momile ba la poto ba ebi sa aleki bagangi John no garçon wala ta force ya mulaita ya or tala mulai à 2 mètres. Tala. Na 500 000 baya ramba moko. Tozonga lisolango, to fongola moi parenthèse que tozonga lisolé bia chante acoustique na habité manique. Au juge on dit. Eza kitoko makasi. Moi qui va bête na acoustique, acoustique bien ngo. Tana zoboya boya acoustique, o te na zoboya acoustique bien ngo. Dans mon tout pena zui voix ya Pépé Kalé yeyo o pena ba soutenir bana ya Pépé Kalé mami mbula muta zui pena voix ya papa na bino yeyo bo sala promotion o ki pena o mo te na vandi ni e rappeler nga mambo ebele e rappeler nga mambo ebele donc des on a pena bia chante akende liboso akende vraiment liboso vraiment Alex Toya le millionnaire balubi Francis Mavimpi na obetaka c'était l'anniversaire Manique de John donc ba fan na nga nyonso na bike bo réagir ba ya les gade ba si ba pese ba réponse ba binde bato ba kosaka to lingi bino te to lingi bato ba mamba solo ke western aye pa bite Manique so mata champagne ba petit na nga Rita lu samba ya Rit ba bi Rit TV Rit lu samba TV ba lo bi petit na nga diba la mer du Nord. Erogal Bumbusele Mbao, mutualité. Erogal Bumbusele. Merci Manique comme vana suka, mais il a pas solo balilo basuka. Na ngambo nyoso mimisi nga ya po comme ngambo. Botaka makambo. Egi wenge wana ba karache la telobia. Toloba na suka mission so biso ba internet côté na beta ki moi libaku so ki moezali. Mwana lo batenga le mamba solo. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi le mamba solo. Quartier la tesa ki luxe. Wenge zaki musique ba osala on a sentiment pour bazaki bana ya ba maman na ba papa quartier la tezaki responsabilité c'était l'entreprise. Merci Manique de John to combinaison na suka bado babi bado bado que va bado bado nous sommes télécharger bado pour suka la nzembo bado donc babi vient na communication arena na new arena mon pause la na bana quartier la tenyoso wana za suli kamte tozo pa bakana na soto tozu yango to ligne on a kata to kanga na songele puta to tchela se mo pa mo konzi na new arena ça me tuto oui aoyoka so soleil wanga tika bi etalié via zombeta so wanga yeba na kazaki parce que Kofelo Mide azaki na position me na poto so te Kofelo Mide kanga yeba tata bango pesa ke billet boni boyko bana poto bana mokimato vana suka émission na biso na osenga mle mikosolo mungi na tonga en tout cas robeta nkolo karaté pour yende pourvoyeur à souffle de vie ngana otozanango en tout cas betara tour na Mayas TV to na Mayas na Facebook au mona banzembu ya kafu o apesa ya adoration en tout cas ndeko nanga frère na biso Guilherme Mayas azoyembela pena nkolo avec pax na idéologie bubu kanté kota kuna pona orientation kaka ozo moi chance ya comprendre les psaumes en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui c'est ici vraiment que je rabaisse les rideaux de la porte de l'émission. Francis Mavimpi atalaki biso grand prêtre lisolo na yemoko grand prêtre na biso Alain Mokemo na Alex Ntoya le millionnaire na pesi nombote mère na ngai Paola Schengen kilo à Londres en tout cas bon mais ça na biso soki mo libako ezalaki vraiment bolimbisa tozanga bandeko na bino en tout cas ça n'est fini ciao.